bonjour, vous êtes Stéphanie La Rose, na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Lelo na awa collègue Sabino maquillage oh na sali nelungi na ngai. Ezali maquillage moko ba couleur moko vraiment pété. Ezali maquillage moko qui peut kolata ka chaque jour ko linga kolata maquillage chaque jour. Ezali maquillage moko plus ko linga kotia ka ba fard à paupières mingité. Na ko la sope ki neni na sali ba fard à paupières oh ya pété na elungi na ngai. Ko ki peut ko bimana ngo ke na ngo feti, restaurant, anniversaire partout et dans un problème mon côté simple ba couleur on utilise ba couleur moko ya nude ba couleur moko vraiment ya ba couleur moko ya pete makasi yango na utiliser lelo et ça linga ipe kitoko na sepeli yango pe mingi yango na lobi kina ko partager yango na ba belle dame na ngai bino ba bolanda kangai na koloba mingi te kasi wana tolanda. Et là, quand vous avez la kezali make-up magnésia nanga et na kutia faux de teint nanga ozali ya clinique na kosala la misapi nanga pour misapi na biso pesa kabia pour na ko benda biso faux de teint na biso evanda bien et tant na kosisa ona na kozo éponge nanga ya beauté na ko benda yango bien pour na ekota vraiment pour faux de teint nanga eninga na lisusu te. Ah parce que nazo sala makiki na ngai na makiki nanga na komanda ko brosser yango et nazo sala crayon nanga ozali ya chocolat. Crayon on se cause la chocolat ça na problème mon côté dessiner makiki na yo bien donc on se dessiner makiki na nga ça la raconte ba j'ai même ce qui me tape singa mbote na ndima quand même pas lol dans nazo sala makiki na nga bien na tracer yango bien et na bendi yango pour na ça makiki na nga et bima naturel donc na sélection wana na kosala ozali concealer na nga ya face creator na kotia yango bien pour concealer ozaka vraiment couleur na nga ya poso na nga donc ezaka vraiment couleur moko naturel. Et parce que nous avons elegant nanga ya concealer na couleur à fan na ko tiango loko la base nanga loko nous utiliser la couleur à makasité et na siliswana na ko couleur nanga ya slick ya noir ya chocolat bozo mona wana na ko tiango loko la couleur nanga ya transition na elongi nanga na misu nanga pone kabola ba couleur donc na tiango pe na bendi yango bien donc on tiango donc benda yango ko za la précité et ton na siliswana na ko couleur nanga ya chocolat bomoni ya moi rose wana pardon couleur ana rose na ko tia yango likolo ya couleur o ya chocolat on a tiaki na ko bende yango na mélanger yango na bendi yango donc zwata na moment on zo benda couleur na yo et awa na ko couleur na nga slick ya rose gold donc na ko tia couleur o eza fard à joue mais ko ki peut ko sala yango lokola fard à paupières eza na problème mon côté donc na saleli yango na tia yango besoin de couleur wana eza pétant on a silisi na ko benda couleur na nga bien donc na zo benda couleur na ndo zo mona wana donc ça ko zo lamba biloko na on a ça biloko na yima kitoko ko sanyo ko tchamba épices ben ingrédients pour na ebima bien et na silisi wana na ko couleur na nga ya crayon ya pembe na ko tia crayon na nga na C ya misu na nga na couleur ya pembe et na zongeli couleur na nga slick wana ya chocolat na ko tia na C ya misu na nga pour na ezala couleur moko na likolo donc na tia yango bien. Et ton asil si wana na kozwa make-up forever blush na nga ya moi rouge wana bozomona lokola tiba couleur à moi fatigué muke na kotia couleur ya moi rouge o mukie pona ebimisa moi make-up na nga wow donc na tia yango na masse yango bien donc nazo bende yango benzi yango bien et awa nazo salela o ezali eyeliner na liquid nazo salela na couleur à mwindu lokola na kotia faux te na elongi na ngai donc nazo kokena salela wing liner na nga et tracer ezala vraiment kitoko donc tozo tracer yango vraiment bien benda yango salango mo mulai pona ebenda yo misu esala yo misu kitoko ce que zali première fois nous osala la vidéo nanga na kotia lien na C ya vidéo oyo pona kola kisa ndenge ni basala ka wing liner pona zo tia yango bien de bozumo na wana donc on a tia ka ton sala ka wing liner nanga na sa vidéo que les belles filles na koma ka vraiment sérieux on a bozumo na ko vraiment sérieux le même ce qui font nanga sonné na koyamba te lol et na silisi wana na kotia mascara nanga na couleur nanga ya mwindu mascara nyo sokona na couleur ya mwindu na problème to kotia moi mascara ebele pour na posa ke basil nanga ezala bien donc et mon on a vraiment bien donc la petite mascara nanga bien pe na bendi yango bien et awa na komi na elongi nanga vraiment na koloba mingi te na kokana tira bino musique po bolanda mais ce que zali kembali boso na yo olanda La Rose Show na kotika lien na se ya vidéo oyo ndenge kolakisa ndenge na sala ka contour na highlighting ya elongi na ngai merci beaucoup na kolanda ngai wana tolanda. Bienvenue sur La Rose Show, les belles dames, Stéphanie La Rose, c'est pas comme, c'est Bella TV.
is going down, going down. Le bel dame. Ok. Lungi se lungi. Tobi makitoka. Tinate e combinatina. Et boss brothers. Merci beaucoup. Kolandangai. Stéphane la Rose. Koro Salade. Sokine na Super TV. La Rose na Tukongo. Vous avez bien abonné la chaîne Nangai. Today is going down, going down. Tonight is going down, going down. Le bel dame. Ok. Lungi se lungi. Tobi makitoka. Tinate e combinatina. Et boss brothers. Merci beaucoup. Kolandangai. Stéphane la Rose. Koro Salade. Sokine na Super TV. La Rose na Tukongo. Vous avez bien abonné. Merci na bino nyonso bandi na ngai na bande pe bokomi na ngai na suka nzambe apambola bino nyonso kobosana te soki video oyo ebakisi implice na mutu na yo o aime yango ekosala ngai bien pe partage yango na bakamarade no na bandeko na yo ekosala ngai bien makasi kobosana te kokende na Facebook na ngai La Rose Show aime yango commenter tindela ngai message na kozala wana mpona korépondre na ba message na nyonso na ba question na nyonso kobosana te ba obima ozala abonné na chaîne na ngai ya La Rose Show ekosala ngai bien mingi. Merci na ba boss brothers, merci na mtolandaka ngai wana tokutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.